Moto ake ko adoré nye. Boutou mon père mais la bagne pour azombo. Au moins a passé la zotea. Allez passer mon à contredire. Yo so contredire parole de Dieu. Mama de bois kende ko loba en église. Loba ya monde atie ba yo ka ba longola Nicolaïte na kati église. Continue papa. Azo regretter pe na mabe na biso. Jésus azo mona tout. Ayebi souffrance na yo. Ayebi ba pasi na yo. Ayebi kolela na yo. La parole de Dieu. Net bande ko to benga ba docteur. Baza ba riche. Tala mande bo azo buna ko luka verset. Mais so docteur azao a pesi. Tala maladie obelaka. Si ozo bela maladie. Mais mutu so abelaka mutu mutu ebeti ba ki hôpital akufi. Tala poison o ba pesanga. Na sumi na poison wana noir on dirait makala moto ba tuti. Ozo lala mbetu mona mwasi ya papa. Ebiko mubo, obiko mubo. Mfumonza monse yemi, kobolo kwensu ikume. Ebiko mubo, obiko, obatumbe. Zamonse yemi, kobolo kwensu ikume. Ebiko mubo, ebiko. O mwane tanza monseyemi kobolo kwensu ikume ebiko mubwe ebiko o pasinyengo mumi kobolo kwensu ikume ebiko mubwe ebiko mubwe erna kufi na lamuki na yoki ba ange ba yemba makasi likolo. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien Lipamboli oye mona na katempeni mama kandelobi Koleke mapapu masope mafuta Toko kesitana longo na nzambu oyo mabenga na makomi Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Me fait reposer dans le vert pâturage. Bonjour, peuple de Dieu amoureuse, amoureux de la parole de l'Éternel. Nous sommes là dans cette émission Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour des sujets importants, c'est très capital. Aujourd'hui, béni soit le nom de l'Éternel, nous sommes avec maman Déborah. C'est bel et bien notre invité du jour, accompagné de l'apôtre Michael. Vous savez, la fois passée, nous étions richement bénis de ces développements, de l'explication que donnait notre maman Déborah par rapport à l'Apocalypse. Donc ici, c'est la parole. Donc, mais avant de dire un bonjour à nos invités, je demande à la régie de nous donner un cantique pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. On se retrouve tout juste après. Régie, à vous. Yambaloya taba pascal bakokata. Katela. Bina na yo. Yambaloya taba ministra bakokata. Okay, toka muna. So
nazokatela nzambe losako na se sikoyo tozokata losako sikoyo kuna nalingi nakatela nzambe losako awa aniva allez katela allez tozozonga tikela katela nazozonga s'il vous plaît tikatela yoka olingi libala olingi kopota olingi mosala mpona nini omona passer azoteya ale passer moto a contredire yo so contredire parole de Dieu likambo nzambe alobi concurrence et côté belé obi ayepe aboyango par exemple l'apôtre Michael a été passer à ya étouffé pour passer à Monique moi si na ye ala tabakola ala taba mini jeep so passer à te papa Michael par exemple ata mati fallait so te balobi ke aye ko étouffé les kamaloba ki wana za makama kala bikamala za makama kala eza concurrence nzamba boya wa lobi mama de boa kende ko loba ngone église loba yango monde entier ba yoka ba longola Nicolaïte na kati église. Continue papa. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Moto azana matoi ayoka. Omoni nzambe a conseiller biso, a fortifier biso, a so reconnaître biso, a so regretter pe na mabe na biso. Mais a lobi oyo azana matoi ayoka. Ko sala lisu biloko wana te yo moto oza Efese soki ngana za Efese nazala ko chola batu ko yina batu natika nazongela amour ya groupe de prière nazongela amour ya ligue nazongela amour wana nzaba zo conseiller biso pour souci na ye ezato ke na enlèvement. Continue papa. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Omoni nzaba lobie so tosi makambo pe otiki pe o changer vie na ye akopesa yo mboma o ezana l'arbre de la vie na paradis. Omoni moma wana so le yango yo sunzala te bakasa nango Apocalypse 22 za elobien bakasa eza pona guérison en nation kakasa wana otieka na osimbi kako simba pam obela kapeli sute mboma l'arbre de la vie donc nzamba lobi to kolia ngo soki totiki makambo akosaka te souci ya nzamba na église à Efese na bato baolo be Efese wana be église satanique te eza satanique te nzambe yeyo a fortifier bango nzamba so reconnaître bango nzamba reprocher bango nzamba so fortifier bango eza makamali felo te soki Efese pe babongoli motema so za Efese changer vie na yo okende enlèvement vraiment. Et ça bon, tu continues l'église à Mibale. Aussi licite. Tu continues l'église à Mibale. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier. Awa nzambe na église à Mibale à Simir. Nzambe na église à Pimi bisuna betoile na maboko te. Pona yebisa que grâce à ndenge mon côté. Parce que batu ebela okaka comme pasteur na biso akwesa batu te na côté église wana te. Mais si on a passé donc au quoi ça t'est ah ben otini kabatuna makasi pasteur na biso asala miracle te fona que le côté miracle te moto asala grâce na ye dans la première position abimina be étoile 7 na maboko mais awa lobie azali e bandele besuka oto benga alpha et omega donc azali moto aza e bandele zala ki ka yesu kezaki ka ye. Donc, et ça, la moto, balobi au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ka parole ou anezanza. Yesu alobi naza parole. Yesu alobi naza alpha et omega. Et bandeli pe suka. Et zakaye.
ya yebisi église oyo asimike bomoni ngai naza ebandele pe nazali suka sikoyo apesi bango condition. Est-ce qu'elles ont reconnaître celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Yes, elles ont reconnaître qu'à Koufouaki, bino bato botia ateme muto akoufa la mokite. Yes, a koufi à la moki. 2 Corinthiens 12, 2 Corinthiens, chapitre 12, sont tangi na verset 2, tina 6, Paul a lobike. Nazo reconnaître mutu moko avant ye. Mutu wana kenaki tina 3e ciel. Mais soit akenaki na ndoto ayebite. Soit akenaki na vision ayebite. Soit akenaki na nini ayebite. Mais quand nzamba ayebi, mutu wana ayaki kozonga na makambo ezaki ya mutuya ya valeur o mutu amokila koki ko expliquer te. Pe soki otangi na 1 Corinthiens chapitre 15 verset 35 okiti balobi so mutu alobi ke mutu so akufia ko sekwa te. Mutu aba benge censé zo. Ngana bengi ozoba te za nzamba bengi. Nzambe akufa ti asekwi bato pe bakokufa pe basekwa. Me mutu na mutu azovzonga na modèle nzamba zotiali. Awa nzambe alobi na kufa ki pe na sekwa ki. Yaza mutu akufi asekwi. Mama de baba kunena sema beleta. Mama de baba teka na hôpital ti asekwi. Me oyo aza différence na maman de boa puisque ba zipi na se amabele bazui mabele basani ba zipi batie na cercueil ba zipi mabele bazui ba mabanga batie bazui ba soldat batie na minduki mais asekwi ye wana abimeli église à Simir na position ye bandele pe suka pe o akufa pe asekwa wana position abimeli ba siko totanga reconnaissance na ye na église. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Alobi, on m'a dit l'église. Nzamba alobi, ayebi tribulation na yo. Donc bitumozana go. Et ça ba tu bien so a zika ma bituma, a décoration ke nanga liso église. Ngaba tu no sambela te, pona ni bitumo, pa ni a permettre moi nanga kufa, pa ni a permettre mo bal nanga kufa yo zana. Nzamba alobi azo yeba tribulation na yo. Ba souffrance aux ânes oiseaux yé bango très bien. Quelque part la Bible a lobi miso na ngai za kokufa te. Matoi na ngai kangama te. No mona nyonso nazo yoka nyonso bozo loba. Ngana za wana pesa na za ibandele pesuka. Na kufa pe na sekwa. Mutu sa akufia. So akufi na bonzambe. E akufia sekwi na bonzambe. Nzama tia ye esprit moko na kati na ye. Oiseau mona peut-être partout. Oiseau yé baba makamo. Jésus azomona tout ayebi souffrance na yo ayebi bapasi na yo ayebi kolela na yo ayebi maladi ozobela zo yeba tout azo yeba mais erazo yeba kanga maka na nzambe tikela ye makamo na yo to landa kuna na se. Bien que tu sois riche et les calomnies de la part de ceux qui se disaient juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Attends, ça riche. Riche à Wazaka Mbongote. Au cause ça peut riche dans la parole de Dieu. Net bande ko to benga ba docteur. Ba ça ba riche. Tala ma de boazo buna ko luka verset. Mais son docteur aza apesi. Son docteur aza bambi verset. Aza riche dans ba verset. Attends, ça riche dans prédication. Attends, ça riche na prophétie. So pesi salama kaka. Attends, ça riche ya nzoto pe mbongo bilamba nini menza mazo yeba ndenge bazo kalmonie yo nyonso ba chola yo ko kansate ndenge ba tonga ka onza ma yebite ko kansate ga ba finga yo nza mazo yeba te nza mazo yeba tout azo yeba ke mwana nanga wana ba kalmonie po nanga mwana nanga ba kosele makambo po nanga mwana nanga ba lobeli ebo po nanga mwana nanga ba poisonner po nanga nde camarade nanga akena sala groupe ba poisonner nga so tala tatina likama pe ezate ma bépé on a sala ye ezate mais kana jalousie na haine ya matea oyo a poisonner nga ke pona ni nzama pesa ngate ka ye donc wana nzamba yebi ayebi ba calmonie wana nyonso ayebi ba souffrance na yo koloba te ke za na souffrance nzamba zo yebate ata ozo bela tala maladi obelaka si ozo bela maladi
mais moto mosusu abelaka moto moto ebeti baki hôpital akufi mais yo obela moto okufa nzambe ayebi tala poison oyo bapesanga nasumbi na poison wana noir on dirait makala moto batuti mais combien oyo bapoisonna bakufi nakoloba te ke eza force na nga mpo toza na famille ya bachef coutumier mpo toza na famille ya bachef de groupement mais na mboka mpe bato ya chef de groupement bakufa te eza jésus ayebi ke moto aza na valeur akosalela nga donc azoyeba papasi na biso continue papa. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Kobanga te pozo souffrir bien aimé. Comment zobanga souffrance? Comment zobanga épreuve? Nzama bi kobanga épreuve te. Comment ozobanga persécution, tribulation pour ba intimider yo? Que ceux qui ont juste serein te tozo refoulé à l'olengi. Te. Kobanga te. Kobanga te na temps wana tia mabolongo. Nzama za solution. Bien aimé bino tala. Oyebi poto oyebi Bible on peut bien te. Po oyebi Bible bien te. Abraham akena mwasi en Égypte. Akomi kuna mwasi kitoko Sarah. Abraham ayebi se tala. Moto azam do moto amona basi na miso te. Omoni na minute so oyebi se na za mobali no akokbo manga. Lobaka ke oyana nga. Ndeko nanga oyoki moi c'est pas andimi peso tali ezaki persolo azaki moi c'est kitili bazaki famille ndeko na ye mwana noko sikoyo erba komi kuna batuni o nani moi ça lobi on ndeko nanga mobala lobi o leki nanga allez babi azokende et pas roi mais Abraham akenotia mabolongo azolela na nzambe asoki aye kodongola mwasi atali mwasi kuna Abraham azo sambela na kosambela na ye ndeni ye nzambe ye moko akenda na bututi na roi oyebi pourquoi to souffrir ake koyebisa roi oyebi te wana mwasi ya papa na yo otie na ndako ozolala mbetu mona mwasi ya papa tala nzambe so alobi eza moto akakola te omoni baba kamebele to kutana na ngwe poto osambela te singa na yebi na 2002 soki basala nzambe na yebi te babosana eloko bakei trouble koti awa bazowela oya lobi nga moto za président Kabila lobi nga moto za président Mbema lobi nga moto za président Robert lobi nga za président bakende Afrique du Sud solution ezate bapesa prophétie na Kinshasa ke bosa jeune ka 30 minutes moto abelela nzambe na ye Kinshasa nyoto sala yango so kangamaki na prince na ba soda maboko kabo mboka nye pendant 30 minutes nzambe répondra ki te nzambe a répondra ki lobi na moto yoki kete ba zu solution ba lobi ba kozala président moko na 4 vice cria na Kinshasa tolongi est-ce que biloko wana to sala ngo lisusu o to zalaki na papa mbiye ono pesa mbote o zalaki papa mbiye na ba na nini na palais du peuple place ngoni aveme tolo na se bolela est-ce que to sala ngo et bon ça va répondre été o basango malamu bazaki tolo na se batu musu na bana na Lubumbashi likolangoma apotre uti ngo ayebisa mama de boa do mutu na bébé a pembe na montagne kakolela nzambe po nzamba pesa solution to sala tout sala ya ngote toko sala persécuté tokuta na ba tribulation na nos grandes tribulations eza ayete wana ko ya après enlèvement mais ko bangate belela nani nzambe moto aza solution po pays na biso ebonga moto aza solution po makambo na biso ebonga moto aza solution ezaka nzambe ye moto asimbi yango na maboko mais biso to comprendre te moi pasi moke otuni siko Mikael na yoka kuna papa moko kuna babiso oki apesi oma mafuta na yoki kuna mama moko kuna mais mondimi na église a tuna papa na kimbanzeke azo tuna papa soki wapi yango monito longa persécution te continue papa.
Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, Oh, Jésus. Le papa. afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de 10 Oh, jours. Jésus. Ok, prison, maman de bras côté à 10 jours. Tanza monseyemi kobolokwe nsuyikume ebiko mubo obiko mubo mfumonza monseyemi kobolokwe nsuyikume ebiko mubo obiko obatumbe zamonseyemi kobolokwe nsuyikume ebiko mubwe ebiko o mwane tanza monseyemi kobolo kwensu ikume ebiko mubwe ebiko opasi ngengo mumi kobolo kwensu ikume ebiko mubwe ebiko mubwe ndola ngengo nkeremi kobolo kwensu ikume ebiko mubwe ebiko Apotre Michael tanza monseyemi kobolo kwensu ikume ebiko mubwe ebiko nzembo oyo eza ba ange bayebaki yango naolia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo natya yo na mwamba na minito na kata mpe na katikati ya saki ya fufu. Oui, allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino, moi mon tio naza nango, na agence moro boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo pour na partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme nango Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Atika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Dès qu'il a yebisi ngai mais na ndimité na lingi na mona ki mona mbeso po likamba boye na monde na ne salamate. Maman yebisa ngai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya ba produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme nous avons été à niveau à Kinshasa, même avec un petit rien. Donc, à partir de $10, $15. Donc, si vous avez un bon côté, nous devons nous porter au Sungayo, à Ozuga Blogolia. Eh, Maman Nazareth, Tanzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tuzawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous allez monter. Déjà, vous avez un 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingom. Bon, ok. Vous allez silio. Sarita qui dit sérieux. Na kufi na lamuki na yoki ba ange ba yemba makasi likolo na lamuki na yoki ba so yemba nde na zwaki big na salinini na komi elinge loba tata nzambe era tiaki nga mama Deborah na prison pendant 10 jours bomona kite boyoka kite tata nzambe oya za tata na biso akeno tika nga na prison en Satan bomona kite
boyokaki te tala souffreur amonaki na prison bazwi masuba bamelisinga bafimo baobetanga batonga baotubanga eza explication ya nzembo wana na nyoka mikuna na likamo na yebi te lisifere azobetanga na nyoka mi na likamo na yebi te batubinga batonga basicatrice yango oyo na maboko mosu eza bagenou moyena ata liso te oloba longoli biso bilamba oba tubanga na monde ya Satan c'est-à-dire likamo oyo nga yaya na bano yeba te ke eza na Bible na mona yango pe te nga na yebi pe etoza na yo o comprendre peza e mama ya solo akanga Bible te na kanga pe te na yeba ta mokolo moko te so ezande na komo yeba mwanda bobo ba oloba tangi tala wana na niveau ya mboka yaya ozwa Bible boyo wapi nazaki na ngote na yeba pe te mokolo ba yeko tangela nga makambo zolobo eza na église ya Simir c'est que omoni persécution tozana ngo maman Satan akokotisa biso na prison ya nko tokosala 10 jours omoni ndenga tie inapte wana oza en prison mais ko regretter te ko lela te kotika kosala nzamba pambolo plus yo na bapota oh mama yaka tosalaka émission ya yo na bapoto kofanda ndeni mama na fanda oyebi mokoto sala wana erezo swayo maya miso ekita inga na bi me mwana vraiment zoyeba te ka zo souffrir na yoki na kati na nzamba yebisinga ayo ne idiofa so zaki koto ba oti o mai koto obondela bato na bien c'est que prison kokota eza nzamba permettre que na kati na bino bakokanga batu mususu batie bango na prison wana ekoza 10 jours ata mikolo na ekoki 10 te okotala chiffre 10 eza ni so balobi 10 jours ezaka 10 1 2 3 4 5 10 te ozozwa nde chiffre 10 10 c'est la grâce nzamba lobi chiffre 10 c'est la grâce et au côté prison il y a 10 jours c'est-à-dire tant au côté prison à Satan so longue prison wana ozo persévérer na kata prison so bondela ozo tika mabe ozo tika masumu ozo tika nyonso ozo grâce donc réponse ya eloko balo batanya ozo grâce et ça pona batu oyo o bazo ntima ngana kota prison 10 jours na nyokami bozo yo kango lisolo mais so bokena dibaya lo bobotuni ba yebisa bino ke même famille na ba betela nga likamote ka effort nga mo ndenge nzama révéler nga ba obeta te ba yoka mawa yozo kaka lisolo ona banaki bana premier jour ti 10e jour mais yebite nini salama na souffrira na likamo na yebite ba kangi nga ba kebwaka nga na prison c'est que ndenge ozawana makamo za nango lelo bapasi oza nango lelo maladi oza nango lelo na musala ba olingo te grade ba matisa yo te souffrance ozo souffrir oza na prison mais ko décourager te bonde la butu ata eumeli ndenge nini tongo ekosala nini ekotana oyebi ke zosu akangaki moi ke moi telema moi pe telemi mais na suka nango moi e déplacer nzamba loba yite ke kotika kaka boite c'est-à-dire passi otozo moneko sila ata to bolo ba Congo ba on m'a pe des fois bo bondela to kota na pe bo seka wa bozo sepela bo sepela kala mingi te nzambe alobi akosa kate nzamba mama de boa alobi aso restaurer Congo mokolo moko mama et na vision na bi nzamba yebsinga ako utiliser Congo Israël de l'esprit apote mikale yeo mutu wana siliki so azaki moto église nini ba prophétie ya lukuta penza to kokoma Israël ndeni na bi de l'esprit lelo Congo za Israël de l'esprit te biloko to sala ko bondela to bondelo Yesu lelo azana Congo te ya lobi to kokena lèvement te so to komina kimia te so to komina pete so zui mutuka te so zui eloko sambela nzambe bima na prison okozwa biloko nzamba permettra continuer. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Zala fidèle, zala moto abotosi, zala moto abosemo, zala moto malam.
nzambe alobi akolati so couronne ekoti tolobaki couronne c'est l'assurance, couronne c'est l'autorité. Napesaki exemple na Tiffany na bi mokolokolaki c'est batia yo ekoti na mutu ko ba collé une université yo yeba ekoti batia wana déjà wana ba tata moi na bimi na université alati couronne, c'est-à-dire a commis autorité, a commis univers niveau à likolo. Il faut bato ça y yango mon ata étudiant yawa baza ba étudiant pour baza ba univers. Donc Zamaï alati au couronne au commis en assurance que un jour no ke lola. Couronne aussi c'est l'assurance. Au commis une autorité. Bato ba comme to sa yo. Atana bon moto boso lati couronne à Jésus bébé. Non yebso maman. Oko salata na bis na mona biloko. Na koti na biso mwana jeune garçon andimi ko za côté élément pour ngana vana mais ayebi ngate. C'est l'autorité. Mais biso moto boaki autorité na biso toke lula Satan. Nga mona pese loko baki lula Satan te ezani. Mokolo nzamba ke la biloko nyonso moto azaka mwana suka. Pona ninzamba pese autorité na bangando te. Pona ninzamba pese autorité na banzete te. Pona ninzamba pese autorité na biloko o aliboso te. Mais nzambe ayiko pesa autorité na mutu. Pe a bénir ye. Satan vimi motema. Pona ni ba bénir. Toza na autorité. Eza biso moko to boaki autorité wana. To komi ko adorer banzete. Do mutu aso ko adorer apote Mikael. Moto ake ko adorer nye. Butu mo pe amela ba nye po azwambo. Oyebi ke mokolo moko apotre Mikael na koti na kati ya moto moko s'il vous plaît moto aso bimaka solanye ngana kangika loboko nzama yebisi ngaki omoni moto avant mema moto na ye amelanye tala oso ka adore nye oso ka adore matiti oso ka adore kasa meto sana moto mo za roi des rois yango bazolo bawana clôturer. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nzamba lobi on passe na persécution. Ko lela te, ko yina motute, ko tiola motute, ko kange longite, et ça nzamba permettre au kota libulu wana ya prison. So tosi ango o koma au peso valeur, au peso couronne. Peso zana matoy boyok. So pe boy makamo tala au dernier trompette. So zo kanisa ke nzambe akofongola motu mosusu era loba na Apocalypse 22 otangi na 22 verset 7 à 6 au sauter na 16 nga nzambe na rotina ange na nga atambola na église pour expliquer bino bimakamo. Est-ce que aloba kike akotina ba ange alobi ange moko bate ange et puis batu ebeleti lelo ba zela ange wana bakanisi ange wana oyana mapapu bakanisi ange wana oyana basultan bakanisi ange wana kotia ba ceinture na loquette ou bien na tolo nzamba oponaka mutu na kati na bino tie esprit ya ange abani ko expliquer biloko ngo jamona mais bino ba comprendre te ba koti distraction mais biso na Congo to koti na distraction to so comprendre te même ba branamis o bazwa ki vision branam a lobby eza na meme moko ya mwasi eko ressuscité eko za l'église Abraham te or église Abraham pour compléter makamonga na moni oyebi ke bazaka na distraction tokenda ozo yeba lisuno lubomashi o ba pesa biso traité wana to tangaki o Abraham akoma mais batu distraction bondela nzambe otuna mama wana zandeni nzambe oyebisa aboma anete olio critiquer mwana batu Tiffany bondela nzambe Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Omoni église asimiro yo moto ozondima ba persécuteur ba fingo pona Yesu ba koto prison à 10 jours o souffrir pona Jésus-Christ ba lobby yo okufa mbala mibale te. OK. Et rozo kufa mbala moko direct enlèvement. Donc ozoke net ngana okufa lisuti. Comment na no pas cité ngana lobby na nzambe na kufi mbala belesi.
Il faut mon enlèvement. Moi, il y a moi, Nabi, hein? Il y a l'établissi. Yaya. Enfin, l'établissi. Moi, l'établissi, c'est là, Yaya. Au Yébi, dans le bon marché. Il y a le bio qui fait les sous à l'établissi. Jamais. Naboy. T'as là. On peut faire la révélation. Et Souki. Apporte au Soyeba âge, il y a représentant, il y a 30e communauté dans le bon marché à 142 ans. Papa Enoch. Papa Enoch. Dans le bon marché. Il y a pour nous ça 142 ans. Attends, 150. Mais même toi, tu sais qu'on ne va jamais qu'il y ait dans les caméras, on va pas téléphone comme à 140. Koleka concurrence te, koleka. Au moins inde to loba. To bonne la ligne. Gloire et comme sous double onction. Pas bien à double onction. Il y a une double papa. Mais ça 40 il faut que fasse 280. Attends 300 yaya. Et bon bah toi kalaba ku faneni. Toto sana nzambe so nzamba ko sala te. To mekana ko to sa nzambe. Toi le baito sur en septembre. Merci, c'est juste l'ambiance de cette émission. Nous sommes arrivés à la fin. Papa Mikaël. Maman Tiffany, merci. Vraiment, je benga yo penza combattante. Quand on a utako yebi sabino, donc tant que tu as la émission, c'est en pleine douleur. Donc maman zana ba douleur na lokolo, mais azoko ndima ba 2 heures du temps. Il y a des conditions insupportables, mais à cause du message oyo et comme la bino bisika boza vraiment nzamba pambo la bino nyoso bana nzambe bo continuer ko landa vraiment site na biso oyo tozo kozwa toujours ndamu boyebi ko bakisa toujours moi ndamu likolo ya otozanango même mboka na biso ya Congo ba serviteur de Dieu des fois to landa ka peu d'information s'il y a des divisions ba problème yo tozanango parce que bolingo ezaka kate to mekana ko zongisa bolingo wana totala soki unité ya foi et comme ma délivrance na kati mboka na bisote donc nzambe apambola bana nzambe nyonso et nzambe apesa servante ne peut maman Tiffany makasi pour que émission za la source na continuité et surtout servante ne peut maman Deborah à remplir les sous na connaissance lelo to pesi 2 églises continuité il y a 3e à la prochaine ndenge nzambe ko pesa biso vie soki yeso yena ntena pourquoi. Merci beaucoup maman Deborah to comme na suka vraiment na zanelo ko bakisa te maman nzamba pambola yo amen nzamba pambola batu nyonso oyo bazo sala musala awa pe intercession nyonso o bazali awa nzamba pambola papa Albert nzamba pambola frère Do nzamba pambola Cédric nzamba pambola frère Kiakala Alain vraiment nzamba pambola bino pe nzamba pambola batu nyonso bazo landa makamo oyo vraiment bobondela mingi pona biso kan ndenge apôtre Mikaël alobi tozo kutana na bituma mingi po makamo o diable olinge bimate mais bo tia biso na maboko ya nzambe ba prière na bino eza nécessaire pour bo soutenir biso vraiment nzambe apamola motu nyonso alandi mama Liliane nzambe apamola yo asala makamine na kati na yo nzambe abosa na bino te libota na nyonso bana na nyonso na molimo na nzoto nzamba pambola bino merci na komona Yesu amen nzamba pambola papa Guy Labala mama Lauriane Labala nzamba pambola Nekab na États-Unis mama Betty Kokela ya papa Deo apambola mama Furatabu papa Kaïs nzamba pambola mingi Nathalie Musibo mama général mama Made Kebani nzambe apambola mama Dene na Robina papa Bruno nzambe na bomo ya pambola mama Marie Claire Karawa nzambe na bolingo na pambola ba mama nyonso balinga la princesse na ba nyonso balinga la princesse te nzamba pambola bino soki yesu masi azongi te nde tokutana mikolo ezoya ciao.
Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, Ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC Bokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, peuple croyant docile et social. Makambo sali na bokonzi ya mboka nanga Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de leur trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple, Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Kumanakana, les lots ont imposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kati, pour mon peuple délige, comme mon bêta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabati, po bolingo ekangaki ye libongo. Bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moto. Nzambe ya baroi, la prophétesse Liliane Esther Tayo, le roi de roi. Yondo zalaki na David, yondo zalaki na Salomo, lelo tokomo mono Kajafati. RDC lelo tokomo mono Kajafati. RDC Bokananga. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole ekomaka terre promise. Pasteur Koutino, Mamebi Koutino, Accent Mungu Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo, lelo o imposé biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo bakota na kati. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi Wanzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwadji Tungaje, Mama Denise Nyakero Tshisekedi, Consissi pour papa. Acte 24, verset 3, Code Ambo Kanangai. Yango nazo bondela yo batela mokonza mboka nanga Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziamina Kibila, kupeka tuyabe na Egypto, bajika bayi baswani Kongo Afrika mukanana to. Mwambi wa Nzambi Marie-José Ifoka, lelo Kongo ezwi mokonzi oyalingi yo Nzambe balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini mpona bolingo na yo na mboka ya Congo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta, ndengo pakolaki bakonzi mafuta, ndengo pakoli mpe mokonza mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50, nano asali 50 atandeli Yesu na Congo, Congo ekobonga kaka. Mwambi Roland Dalo Mwelamani, Mwambi William Tindwa Kapanda, Jacques Kangudia, Congo eza Mwambi wa Nzambi. Este ya Congo eza eteni moko ya nzoto ya Congo. Basi na bino eza pasi ya Congo moko. Ekimela na biso nyonso na Congo eza kaka Yesu.
Mwambi Jedel Lumana, Mwambi Marcelo Tunasi Mwenamani, Mwambi François Moutombo, voici l'homme Mwenamani. Pona Bokondi Congo Afrika, Union Africa, yakato célébrer. Okoki kozala na tendance na yo. Kasi oyo ezali kambo ya mabele. Célébrer. Ah, Mwambi Godempo, roi de roi Jésus-Christ de Nazareth. Mwambi Tambuluko, tu as un Mwambi Jean Bosco Kindomba, Israël Lamani, le pasteur Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays. En nous donnant ces bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Banakitako koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tembeni mama kandelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien.